Domina sima mina répété na kumba na mamako. On m'a foué quoi. C'est quoi ça? Domina sima mina répété na kumba na mamako. On m'a foué quoi. C'est quoi ça? Bonjour, je suis Tis Mumba. Je viens éclaircir la vérité sur l'incident qui s'est produit le 25 avril 2021 au checkpoint de 24. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses au chef de l'État car le nom de membre de sa famille a été mêlé, pendant que moi je ne suis qu'un simple citoyen et je n'aimerais pas que le nom de la famille d'autrui puisse être salé. Je demande pardon au corps de la police et je demande pardon à tous les parents qui ont suivi cette vidéo choquante, surtout aux mamans. Les mamans, me voici vous présenter mes excuses. Je n'ai fait que retorquer aux insultes qui m'ont été adressées. Je vous demande pardon. On insulte votre soeur, ça m'a fait mal. Je n'ai fait que protéger mon père, un homme âgé de 71 ans, qui était victimisé. Je ne pense pas qu'un enfant aurait pu le laisser l'abandonner, tout en sachant qu'il est un homme de son âge, peut être malade, diabétique, hypertendu. Et ça m'a vraiment fait de la peine de voir comment il a été brutalisé. Je n'ai fait que le protéger. Je n'ai fait que venir à son secours. Je tiens aussi à présenter mes excuses à tous ceux dont la vidéo a choqué. Bandeko ndeko wana bouti kolanda amuluba famille présidentielle muluba oya menasaki ba policier malheureusement biloko nazui ndinga menasaki eza muke mais nakoluka ngo nakozongisila yango susu na video mususu parce que na video on a salaki entre 599 na non 60 na 61 na tshela ki bino image nyonso ndenge menasaki ba policier en tenue ndenge apesaki ordre ba pika masasi c'est-à-dire que beta masasi ba beta ba policier masasi parce que il est de la famille soi-disant présidentielle. Alors ce monsieur demande pardon. Il a demandé pardon, mais le pardon n'exclut pas la justice. Donc, ils se sont concertés entre eux. Balobi non, le la Congolais a zoba. Les cas demandaient pardon, bakobosana. Mais il faut faire comprendre ndeko oyo que image to garder ango. Même après 15 ans, si l'on va le pouvoir. Et ceux qui va arrêter était sikoyo. Tango tchelombo a le pouvoir, image wana ikotinda ba arrêter. Ndeko, en tout cas, vous savez, hein? Policier en tenue, c'est intouchable. Bino mutopesiye musala a veillé na ba personne, na ba bien, yabatu. Azo sala musala na ye. Yo ye, olingite ba contrôler yo. Parce que yo ozali parmi bandeko ya Félix Tshilombo. Mais ndeko nanga faux exemplaire. Tango zolo ba français croyez que otangi te. Ozala maile te. Parce que bino nde faux batu oyo baza exemplaire. Mais so totali ba comportement na bino nyonso baluba et ça ba comportement moko mawa mingi. Na ba vidéo nga na sala na tunaka bino bozolo ba état de droit. Est-ce que boyebi état de droit lingolo bani? Bino baluba, est-ce que boyebi état de droit lingolo bani? Parce que batu bazo sala ka bakama B na RDC actuellement ka baluba.
kaka baluba chance toza nango biso ba congolais pouvoir ya Tshilombo za ya koyiba mais soki pouvoir ezalaki vraiment ki ya solo ndenge bamobutu bazwaka yango ba Kabila ke aza na nyonso aza na défense aza na tout soki bino bozalaki na yango nde biso bato mosusu tolingaka okima kini tolingaka okima mpe RDC mais voilà le monsieur est libre hein? Le monsieur est libre, il se promène, il fait ce qu'il veut. Aye pe koloba, soki shokaki bino soki nini. Mais soki botali image na ye ndenga se comportaki. Bande konanga, akwa ko bomame ba police wana. Donc mutu aza mutu ma be moko osakana te, akokaki ko bomame ba police wana. Nana kombo na ye. Mais na pesi kombo na ye te. Na osala vidéo mususu na pesa bino kombo na ye. C'est comme ça que nous allons reconstruire ce pays. Nabataboy. Belge appelle ça que je suis un pays na moulubati. Parce que yibaki. Soki ezalaki mu Congo. To mungala. Parce que kankie. Mutu oyo asimbi policier na teni. Il doit être arrêté. Mutu oyo apesi ordre bo beta masasi faut qu'il est prison mais bakangi ete bako kanga mungala ya bato aki soki ministre na soki kanga soki nini tina Belgique pardon na Brazzaville alors que ba miyibe ba luba nyoso bazo yiba tozo koma bazo kanga ta mutu te alors bino ba luba foko yeba ke biso toza na pour komaka jour Tshilombo akolongwa pour la justice Tshilombo a nommé ceux qui battent la Cour suprême de justice ceux qui Cour suprême il veut se préparer pour l'élection en 2023 pour n'en dire à tricher parce que Congolais a voté Tshilombo ça vous voyez ça que déjà avant Congolais a voté Tshilombo à sa tête quand Balouba a voté. Alors, vous se préparez de tricher. Vous se préparez à la tricherie. Parce qu'un Congolais a voté Mouloubate. C'est depuis longtemps. Tu sais qu'il y a tout le qui chance. Nous avons une complicité à faire souffrir les Congolais. Mais un Moulouba, vous avez voté ça. Élection est bandit. Bisoba oyo to lega pona ko lobana batu ke ba voter Mouloubate. De toute façon, beto lobité. Même que to lobité, vous avez voté Mouloubate. Parce que mon louba sur le comportement na ye, et ça comportement ba congolais te. Ndenge baza ko faire souffrir ba congolais, bino boke ko sala alliance na Kabila. Et so ba lobi ke boboto na kindoki, biasi na mibali bo chate mais pourquoi? Parce que obo sali muta ko sala onka ndoki. Muta na kindoki ta ko sala ngote. Ah, ça ma wa bande ko hein. Ko vivre na bataboyi. Nzambe asalanga chance na camarade ya Moulouba te et na souhaitaka même pas que ngana kino na camarade ya Moulouba e bandeni tala kama pouvoir oyo ba déficit bino ko déficit mais tala ba dégâts nzambe nanga ye boyo kayeli susu. Bonjour, je suis Tismomba. Je viens éclaircir la vérité sur l'incident qui s'est produit le 25 avril 2021 au checkpoint de 24. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses au chef de l'État car le nom de membre de sa famille a été belé. Pendant que moi je ne suis qu'un simple citoyen et je n'aimerais pas que le nom de la famille d'autrui puisse être sali. Je demande pardon au corps de la police et je demande pardon à tous les parents qui ont suivi cette vidéo choquante. Surtout aux mamans. Les mamans, me voici vous présenter mes excuses. Je n'ai fait que retorquer aux insultes qui m'ont été adressées. Et je vous demande pardon. On a insulté votre soeur, ça m'a fait mal. Les excuses et pardon. Un homme âgé de 7 ans qui était victimisé. Je ne pense pas qu'un enfant aurait pu le laisser l'abandonner, tout en sachant qu'il est un homme de son âge, peut être malade, diabétique, hypertendu. Et ça m'a vraiment fait de la peine de voir comment il a été brutalisé. Je n'ai fait que le protéger. Je n'ai fait que venir à son secours. Je tiens aussi à présenter mes excuses à tous ceux dont la vidéo a choqué.
Tomina sima, mina répété na kumba na mamako. On m'a foué, ouais. C'est quoi ça? Tomina sima, mina répété na kumba na mamako. On m'a foué, ouais. C'est quoi ça? Bandeko, boyoki ninga fingi policier anteni, policier abandi ko banga, abandi ko mona ke bato oyo nga na telemisi na barrière oyo baza famille présidentielle. Po mutu azwa audace ya ndenge wana ya kofinga policier oyo aza armé. Mais baluba oyo batindi nga oyo po balekisaka asengi pardon. Balongoli image yango mobimba na yebaki teke eza ndambo ya boye ndela election yo te. Mais nga pe nazonga nsima te nakosula bino image oyo eza mobimba complet nakozonga nango na émission mosusu. Nakozonga nango na émission mosusu. Afingi ye mama na ye apesi ordre ba beta bango masasi. Bon soki soda siko asilikaki ayibo ebe ba beti bino masasi bongo sani. Mais soki soda na mutu afingaki ndena minute oza na prison. Biloko IDPS abandako kotelemela Mobutu na Kabila biloko ngoyo bango baza kosala. Biloko o bango na telemela Mobutu na Kabila yango bango bazo sala. Mobutu aki assassin, un criminel sanguinaire, mais banako lubaka nyonso ke moluba na pouvoir bokolela. Mobutu lui-même il était mauvais, mais azolo bango clairement que Mobutu na pouvoir, pardon, moluba na pouvoir bokolela. Mawa tala bato boy. Azolo be français. Hein? Je m'excuse. Soit c'est excuse après qu'il na pardon, soit qu'il excuse à qui na pardon. Donc a une différence de où ils entre excuse na pardon. Il fallait c'est excuse soit à pardon. Le pardon n'exclut pas la punition. Bible sur la Bible. Il faut arrêter à kende ko samba yene ba policier wana. Justice akata makambo. Mais partout où na justice, il y a que les baluba partout la justice. Ken na prison makala tala muluba baluba boni ba na prison. Banda l'époque Mobutu baluba ba na prison te. So moni muluba na prison c'est que bazo luka bi misaye. Na ba tribu nyonso congolais, ba tribu nyonso a Congo. Muluba na prison makala bango doza muke. So ba cause la D moko be 0. Boko ne ko vérifier. Et bato aboye bazo ka personne te pendant le état de droit. Eh ba wa. Eh ba wa. Tu chimpa beaucoup lekela to. Pas du coup kumba na maluto lekela. Bilekela bikulekela. Kwa no kumba na maluto. Ujoku ke ba penjo renfort ku chisans. Tous nous sommes de la famille présidentielle. Ce pouvoir-là est le nôtre. Personne ne va nous intimider. Et là, moi, je ne parle pas comme une autre personne là qui a dit ça. Et moi, je le dis avec conviction. Personne ne va nous intimider. Il faut que les choses changent. Depuis que tu es là, mes gestions, intimidation, rien ne va au Kassai. C'est pire qu'avant. Excellence, Monsieur le Président de la République. Situation sociale mouti dégradée encore plus. Alors, le pouvoir est le nôtre. Qu'est-ce que cela signifie en d'autres termes?
le pouvoir est le nôtre. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les Baluba ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Le pouvoir est le nôtre. A priori, dans un pays où ils sont bien organisés, il y a des kangayepe à se justifier que cela signifie le pouvoir est le nôtre. C'est clair, hein? Donc, tant que vous avez se référer à la parole oyo. Moi, si oyo esprit à muluba tout, oyo tato yo a menacé ba policier. C'est ça l'esprit luba. Wana c'est l'esprit à biso congolais. C'est ça l'esprit na bango. Tant que na pays na biso, tozala toujours na baluba, rien ne marchera. Bon, peut-être raison un jour. Tant que biso na bino, tozala toujours na baluba, et l'eau que marché zate. O baza batute. Nzambe na ngai. Yo komi ko la réforme. Tout le baboye Eliezer, yo si ko zotangati. Ozana na IPEN, ozana université. Mbuto Etienne Tshisekedi aza docteur en droit. Mwana na ye azana diplôme d'état. Et moto oyo ye basali na ye réforme wana azana certificat ya mécanique. Moïse Katumbi Chapwe. Est-ce que bango mi bale wana baleki moto Etienne Tshisekedi? Est-ce que eloko ezozanga na Congo eza ba diplôme to ezandeni parce que na ndenge wana ozokende to koya commenter pe to tuna ba titre ya mutu na mutu ozomona te ke ozokende na voix moko ya bien tuna ngawo yanga bon tozana pour ça débat wana te est-ce que ce qui manque à la République c'est les diplômes ou bien c'est la volonté politique eloko ezozanga eza diplôme to volonté est-ce que volonté politique yango to kotiango na bato basala certificat ya mécanique. La politique est une science. Oyo moto akoti na kelasi, yo zo sala ni science politique. Moto akoti na kelasi asali mbula mitano. Pour envoyer la politique. La politique devient un art. Lorsque vous avez appris sur l'État, les lingolo bake au vendre na ba politicien, au sali mbula ta zomi nde ou apprendre la politique. Mais Félix quand en 2011 avec un politicien de Rémi. Donc continuer peut-être dans une émission élaborée. A komi politicien de Rémi. Bande kunangai bana classe baza ko manifester boyo kala tangi labino des écoliers en prison pour avoir manifesté pour la paix à Beni, la libre Afrique. Des écoliers en prison pour avoir manifesté pour la paix à Beni. Ndeko omboka ndeni ba écolier bazo manifester pour na bazana besoin ya paix na Beni bakangi bango bakotia bango na prison. Ndeko na ngai, le pouvoir n'est pas décentralisé chez nous. Gouverneur azana pouvoir mon côté. Si le pouvoir était décentralisé, ba pesi pouvoir na gouverneur à gérer province na ye. Mais gouverneur na province azana autorité te azape na mbongo te. Parce que mbongo nyo faut qu'il n'est pas présidence. De moi gérer province na ye ezate. Atako ba mona biso ba zoba biso ba congolais eza ma mingi. Pesa pouvoir na gouverneur a gérer province na ye. Te balingi te soka mo hôpital mo ko sala na province kuna faci béton. Et le ko étaliété. Donc, nyonso, il faut que le président. Et le public, il faut président de la République. Mais finalement, botalande bakangi bana, botalande bakangi bana. En tout cas, zamawa. Alors, bandeko, bon moni bana classe, bélève.
boyoki masasi ndenge beti bana wana bakangi bango tozwi sikoyo bainformation ke batie bango na prison. Ah, mais oyo mboka ndini tala soki okoki makambo te batikaka, soki okoki makambo te batikaka. Deux policiers qui se battent. Oh, waouh, waouh. On est où là? Sur Kabamba? Ouais, Kabamba. Waouh. Un policier qui était dans un jeep qui frappe en roulage. État de droit. Qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Ah, nzambe na ngai ye. Eza pasi, hein? Ouais, mon colonel. Naza, moleta mboka nini? Mboka nini? Naza na bena bilonda wa. Donc bakangi oyo moyibi alingaki abotola moto ya bato. Alingaki abotola bato moto. Batumbie moto epa ba 140. Ba civile batumbie bakangi batumbie moto. Arme na ye yango yo azwi nzete azo na makokolo azokosa na butu lokola arme sokango nzete tande akangisi yango basashe ya noir po emona nete eza arme. Donc danger. Yo ile nani imagine unaona hapa ba mwisho hapo. Oyo kombo na ye nani? Mangombe, secrétaire général de l'enseignement. Mboka mobimba bakangaka bamiyibi bakangaka bato mosusu te. Nzambe ya pasi totanano. Deuil innombrable en province de l'Ituri. Des dizaines de morts chaque 48 heures déplore la société civile. Même les bébés, les femmes sont tuées finalement. Ils veulent rester avec qui? Makambo gere ya Ituri aibandaka na njugu tango sikoyo kota na Satreville yo muto ebaki oliaki mbongo Kodeko topesi bango ange. Le trafic sur les routes nationales et provinciales qui approvisionnent la ville de Bunia est coupé suite à l'insécurité, s'indignent les commerçants. C'est la souffrance en Ituri. Insécurité, les marchandises n'arrivent plus à Bunia. Il n'y a plus rien ici, c'est la mort. 3 journées de ville morte sans aucune activité décrétée à Bunia par les forces vives viennent accentuer la souffrance de cette population. Les autorités, vous attendez quoi pour mettre fin à cette insécurité? Conséquence, flambée des prix sur le marché. Le prix des produits de première nécessité importés de l'Ouganda et du Kenya est majoré de 10 à 30%. Un litre d'essence est passé de 1500 à 3500 francs congolais suite à cette fameuse ville morte. Les paniers de la ménagère en souffrent. Nos enfants ne mangent plus. Les déplacés de différents sites privés d'assistance il y a plusieurs mois ont le cœur gonflé de désespoir et désarroi. L'insécurité grandissante en Ituri, occasionnée par des coups parmi notamment Kodeko et FPIC, engendre plusieurs effets pervers et contribue à une baisse de la qualité de vie de la population iturienne. Bandeko, il faut vraiment mon image pour vous la soki makambo yango ezoleka ndenge nini. Voilà. Bandeko,
total oyo mboka oyo nini policier mboka tovive ndeni policier tala policier otala biso policier okangi mpe motu kashine ye mo sa kashine kuti 5 chance policier ya Congo toloba nini état de droit sima okangi mpe motu bomengo na mboko bambonga kashine obe François kashine bambonga kashine tala bambonga kashine tala mbonga kashine bamanda kashine Congo tosepela nini komanda balobi ya katala kashine lobini komanda mabe kota kashine kashine bongo kashine na biso ngo kashine bongo kashine Fachi béton. On va sur le salaire. Bon, bon, bisous. Bon, on cache nos langues. Bon, on cache nos langues. Bon, on cache les. Bon, salaire. Fachi béton. Bandeko, na banzi tozomona oyo tokoki komona na mboka na biso, mais eza mawa mingi. Totala maman. Salite kota na pilipili longola te mai oyo ezokota na pilipili alors bandeko tozo vivre biloko moko oyo alike jamais au vivre en moi. Si vous avez encore l'esprit de Balouba, si l'esprit de Balouba est en vous, vous n'irez pas au ciel. Chibembe na yo nyama, vous n'irez pas au ciel. Ya kwa na yo yoki? Mbesila, fils de Pinta. Voilà. Merci Nabandi, vraie prédication Yangwana. Entier, c'est moi, honorable Christelle Bukumba, la fille de honorable Ngoïka Songe Alphonse et sénatrice Odette Mbouingoi. Je viens auprès du peuple congolais entier pour dénoncer massivement la méchanceté de mon papa en suivant de ma mère, Mbouingoi Odette, qui est sénatrice dont j'ai voté pour elle. Alors bandeko boyoki mususu muluba ye wana boyoki makambo oyo ye moko abimisi na monoko na ye donc moye biso to loba ezate tikana luka mo eloko moko ya suka suki na omona ngo na chela bino parce que nini eza aussi la ba nini voilà. Mais l'élo, pour 6 à 2 cartons passe. Il y a le bagui qui est à côté, les peuples d'abord. Mais tu éviter les peuples d'abord, en gros, ceux qui est allés, il y a peuple, il y a biso, ton peuple, il y a banyama ya zamba. Il y a un président à biso à Zawa, puis on penta. À côté la biso té, à côté la souffrance, au tomo en ambo. C'est bon, tu vas en andako. Mais les lots de côté, caponi, tout le monde est colombo, il faut. N'a pas pu comment on m'a tendé. Passe, n'a passe. Oh, pensa, elle est qui? Elle est qui parle à Koulouka.
makambo ebeteli nde su biso na wenze bakilia baza te oyoka makaya malufwanga yango na wenze ngabe analeli raisi azo tobanga liwana na mama yebo na obanga mokete ngale na raisi bebe raisi returo beka mo aso songa anda kuna bango na gouvernement kabila ezalaki bongo te ata tofingaki eme ezalaki nango bongo te pasi te eleki sikoyo makasi kolenga antuka tozokoka te pasi eleki tokoka te boye te ntango raisi azalaki antuka makambo so ezalaki malamu otika ko soki mwa ezali amoni ke mwa eza suta akoki kosenga banda apesa ta na motu mosusu aremplace mpo mboka na biso souffrance eleki makasi shutaka bazonga tokufi nde kokufa lisusu oka makala malufu anga nde yango tozomona oyo baoka makala malufu anga yango nde tozokamwa kwisi ezali 25 000 ekomi 40 000 saki ya tomate kesi ya tomate ekomi 120 000 150 000 pilipili kutu koloba te biso kutu akoloba te savon tosombaka 300 200 savon ekomi 700 800 fufu yango ekomi ba 150 000 tala semuli lelo na uti kosomba semuli 32 000 litala market omoni market oyo tobaleki osomba yango biso 200 mais lelo tokomi osomba yango 500 francs toteka yango na 800 700 awa na wenze oyo ngombe 1 kilo ya viande $20 40 000 so 40 000 mbongo etikala combien c'est que loso 40 000 c'est que semu 35 000 bida huile 95 000 tokomi wapi yanga nde modele naolelaka raisi ya zonga mpo moye ya te moye esa te omona mbiso ya mike oyo okami nango 48 000 omona mbiso oyo okami nango 64 000 mpona ozwa benefisi nde bande na yenga mama no naoteka te naoza ndeni boye te tozalaki boye te tozokende wapi tomonaki ye nde voisin mosuli bongo tobaye moye ya te bafete ezalaki matanga banini babiloko nyonso wana bakangi couvre fe yo koboma nde biso koboma wenze mobili kasi tozonga na biso na gouvernement kala obe pasi eleki biso tokokoteka te tozokwea chaque jour. Merci bandeko Tshilombo na Baluba soki vraiment bokoki te peuple alobi bosenga abandon Tshilombo na Baluba voilà na soki wana bandeko nanga. Si vous avez encore l'esprit de Baluba, si l'esprit de Baluba est en vous, vous n'irez pas au ciel. Voilà bandeko. Tout le baboye, Eliezer, yo si vous êtes vous êtes na IPN, vous êtes à l'université. Mutu Etienne Tshisekedi